Bonjour, bonjour les Congolais partout dans le monde. Matondo Yenge, Bamvulu Nyonso, Bana ya Congo, les descendants de Kimbangu, les descendants de Lumumba, les descendants de Kipavita, au pour tout le Kamit, vrai Kamit, les alines de Konabino, le combattant Waiza, peuple Mokondi, Bande Konanga Soki Nazong, ils sont comme d'habitude parce que la situation de notre Congo nous oblige à tout moment à solo la kato pesaka ba message pour na bandeko yo sokola musako conscientiser bandeko message o ezali na mukuse ezali koloba boye non au tribalisme tolobi non au tribalisme parce que kimbangu tanga kufelaka tanga bet ba la ukanga kimbangu tanga nyoka maka kimpa vito akufaka o nyoka maka ezalaka pona peuple nyonso oyo azali lelo ya Congo tozana ba tribité tozana ba clanté toza ko bundala biso so Congo na ina loba boye naza ko yebisa bandeko IDPS bakoti sa bandeko na ngai ya baluba na makambo na bango te na bandeli bandeko ya IDPS bokoti sa bandeko na ngai ya baluba na makambo na bino te. Quand on fait les attaques contre l'IDPS, cela ne veut pas dire qu'on fait les attaques contre tous les Balouba. Il y a pas mal de Balouba, j'ai pas mal d'amis Louba qui sont contre l'IDPS, qui étaient depuis à l'époque de Effet Etienne Tshisekedi contre. Donc, je ne peux pas accepter Batou Oye Bazo ça la tribalisme na Katsa Makamba Congo. Tango IDPS azo liambongo na Kabila, tango IDPS azo ba corruption à Kabila, ezate kazo pesa ngona baluba nyonso. Donc je ne veux pas que to sangisa bandeko na ngai baluba na makambo yo. Le Congo restera uni et non divisé. Nazo yebisa bandeko boye, même ba obasaki ba tenir ba propos moko tribal contre bataille IDPS. Il faut arrêter. Ce qui IDPS mtezo sala mabe, bo sangisa IDPS na batu nyonso te. Et la deuxième chose, na ba finga, naba tribaliste, naba bangaba koti sabatu na kati ya tribalisme, nene biso boye. Toke bananzela o tolinga to kote ya tribalisme, et kuluka epesa makasi na batu bazana besoin mbula na mbula bakabola Congo. Bokeba, les Rwandais, bazan la projet moko ya kokabola Congo ya omoni batia marionnette na bango alias Kabila, Hippolyte Kanambe, Kazemere Bemutwale, Youssouf na tête ya pouvoir na biso pour na baluka bakabola Congo. Tant to pesa a kombo wana ya Kanambe za kofinga été, c'est son vrai nom d'où il est venu à zo kombo wana. Donc de konangai keba na discours ya tribalisme. Si on attaque l'IDPS, tout ça qu'on attaque Baloubati. Et la question est maintenant, pourquoi seulement quand on attaque l'IDPS, les gens disent que c'est du tribalisme? Quand on attaquait à Rwanda, personne disait que c'est du tribalisme. Quand on attaque à Fayoulou, à qui que ce soit, tribalisme. Pourquoi quand l'IDPS a bien un tribalisme? C'est parce que l'IDPS veut toujours manipuler les gens pour Nassima Nabango. Bomoni makambo basala ke pa ya bokechu na video de ba montaki yango basale pa ya Daniel Safu lelo bande konanga na utokoza message et pas ya ami moko ya journaliste na Kinshasa que je garde son nom, je ne peux pas kotanga komona pour que les problèmes étaient. Il y a une grande division totale na Kinshasa lelo entre ba Congo na Baluba. Soit disant que Daniel Safu a fingi Baluba. Ils ont monté des vidéos pour na kolakisa mabe ya Daniel Safu peut ko diviser batu na Congo botala nzela o IDPS azo memela biso o to biki bingo batan liba balinga kabola mboka nengba bandaka démarche bana afde temps banda kokota de lo bazo continuer yango. Non au tribalisme campagne autorobete yango, non au tribalisme le Congo mon Congo ton Congo, notre Congo restera uni et non divisé et non à la balkanisation ya Congo. Ingeta bandekonanga, partagez vidéo oyo, non au tribalisme, non au tribalisme. Nous attaquons à l'IDPS, mais nous attaquons pas à tous les Balouba, car c'est pas que tous les Balouba sont derrière les corrompus Félix Tshisekedi.
le vendu oyo alingi ateka mboka nenga zoka bambongo na ye ingeta je suis Muluba, je suis Mukongo, Mungala, Swahili, muta mboka nyoso ezali ngai Congo parce que Kimbangu akufelaki pona mabele mobimba ya Congo ingeta